Nazaine sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezui na yango bande ko balandi émission ezui na pesi bino mbote bisika nyoso ezwami bino petika ete kimi ya nzambe tata eingela o mabota mabino pasi pema na République démocratique du Congo pamba te mai oto komona to koyeba te nini penza oyo bakambia ir République démocratique du Congo bazali pa ko lukela ba peuple congolais. Kasinga nazali koliki ya ete bakongomani bakotomboka un jour pambate souffrance oyo kokomela bango insécurité ezali bongo na mboka mayemanso bazali koleka ngala azali koliki ya ete ngonga ebelemi pe nzambe azali kopesa basinyo na ye ete bakongomani bakotomboka pambate bakolalaka boyete bakondima lolenge oyo makambo ezali kosalama te pe nazali koyebisa la gouvernement en place pe tata mokonzi mwana mboka Félix Antoine Tshilombo tala basinyo oyo malamu okomona ete nzambe azali bongo komolobela yo yamboto kota na maloba ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi oyo apesi bongo na nation congolaise moto oyo azalaki na makoki ya ko adresser na nation congolaise yamboto yo kayena ngito yo ka moko ya ba M23 Kabuya tchelanga nanu ye nini alobi na ba camarade ya Félix na bande kwa IDPS na famille ya Félix bakutana basa de réunion ba encourager Félix pour démissionner bo sauver vie ya Félix a démissionner à Kende pour na nini a démissionner na minute oyo Félix azana armée na minute oyo ambassade nyonso ya ba grande puissance kanga na Kinshasa na minute oyo asoda non nyonso ya Sadek babimi na minute oyo Félix azaye moko sur place na Kinshasa je vous l'ai dit nazana ba appel ya ba généraux ya ba colonel ya ba lieutenant colonel Félix sur place na Kinshasa et koko za lelo bien na butu bien na tongo boyoki ke bakali Félix je vous dis la vérité mes chers amis azali en sécurité te kozanga koyoka. Vraiment merci na bilo banso la banzete bolanje la bokebi. Ezali moko ya malobo na lubaka mbala ombala. Pona koboya ete bato baya lisusu kosakana na République démocratique du Congo. Sika sika bande ko langai chaîne na bilo ya libération ezali ko senga bilo bo s'abonner massivement. Bo partager be émission bo liker bo tia ba commentaire ba suggestion pe ba j'aime le lenge moi la mère de Brino na Autriche à Salaka. Moi la mère de Brino que Dieu vous bénisse. Vraiment, vous allez senga la bino. Bon s'abonner, bon l'andake émission du début jusqu'à la fin. Bon zapper ma publicité, bon tala kayango, na tina yete, bon contribuer na lycée quoi République démocratique du Congo. Au chaîne na bino ezali moko, ezali komema bino vers l'indépendance. Pe tozwa bongo bonsomi boabiso. Équipé pour la na États-Unis d'Amérique, mananangana kunya dolangai, Nzambe apesa bilo makasi bobe na États-Unis d'Amérique, yanga mokonzi na Angleterre. Na lobi bongo merci na Juka M le number 1 ya océan de la presse congolaise. En tout cas, merci beaucoup. Juka M le number 1 ya océan de la presse congolaise te Kanzambe apambola bino. Moninga ya Goche Boulay boni toyoki ote santé ezali boni prompt rétablissement. Maman Célestine, que Dieu vous bénisse. Papa Michael, Nzambe apambola ba maman missionnaire na place Trondé na mboka nitababe il faut que yo motope ba kokwa Lumumba. Nzambe alekape ko pambola la chabienne maman sociale na aken na mboka ya kilame jendete lotake tumankale kontobokle lo kono fam P4 pardon kabuya lolenge to ko leka siko la message mais ka ko pesa ngana ba peri kuna poto ebisa bato o bomoni ezali bongo tozali kolata yango che mamour eza disponible yango hermone aza ko sala yango po ezali bongo ya koteka misusu pe ezali bongo disponible bande kolanga na kocha yango pe la moto air moko bokomona yango ezali bongo disponible chez Mamour d'Angola livraison chez Dalida Bayoko donc ça la commande no pe na lombango o eza ye mokonde aza koyela biso biloko ya kitoko ye moko ezali to atindi batu po batu ba escroquer ba bebisela ye masolo mais cette fois-ci ye mokonde makolo na ye penza e komine sika yango boko mona kaka océan de la presse a kongenga ngenga na mutu pambate Mamour d'Angola azali pe moko ya sponsor ye na
moko ya ye mokiteli na ye Florencia Matondo Mido bangonde bazalaka mwa moto ya Océan de la presse congolaise donc obanga kala ote tango komona nga bongo ezali ye donc bo benga la lombango bo sala ba commande soki bo sali commande ye akotindela bilo livraison chez Dalida Bayoko boko sola kitoko mama mi bongama talakaka je m'amour. Merci encore une fois Kabouya l'homme puissant. Alors to avancer chez la biso Malobaya mon mboka Martin Fayulu m'a dit oaza ko adresser nana 1960 ne plus une menace lointaine et l'État marche à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à 3 compatriotes. Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complices des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Peuple congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Ces paroles de notre hymne national ne doivent plus rester des mots vides. Face au danger des morts, le sauvetage est la seule issue. Levons-nous, unis tous ensemble. Soyons déterminés, refusons la fatalité. Choisissons la patrie. Construisons enfin cette cohésion nationale, fruit espéré des temps de sacrifices que le sang versé n'a jamais vu naître. Le Congo nous appelle. Le Congo nous attend. Le Congo a besoin de chacun de nous. Merci Nabanzete Bolandi Molamboka Martin Fayulu Madidi. Pambate auteki na koyebisa bilo uta kala kala que entre Kabila na Félix bazalaki bongo na bakor na bango donc eza ba grossesse pe ba grossesse oyo ezali kobota bobele kisimbi mongoli bazali kobota mwana ya malamu te yango moni ba retour ezali bongo ko sala mais boye baka ete botu na bato babota ba kisimbi bazala na souci ya koboma bango bana na bakufaka noki te à cause na 15 ans tala forme na ndenge ezalaka na lobi tie ke na kochola bango mais na linga ko pesa bino siko boye bayete Kabila na Félix baboteli biso kisimbi alors kisimbi baboteli biso passe kozala ya biso pamba te mwana wana kokola malamu te mwana wana akobanda kozala malamu te alors esalaka pasi pe esalaka soni yango bomoni humiliation wana ezali kozwa biso ba congolais pamba te baboteli biso kisimbi kisimbi yango ezali nini balkanisation kisimbi yango ezali nini koteka bisika nyonso kisimbi yango ezali nani Kabouya chelanga video mwana telemaki na balabala batemi na porte basoda bawutaki kuna
sope banda ko la bakanga ki bakanga kanga koya baye bakomi na koye mona batelemaki na bango na porte lupango bapesi mukongo boende babeti masasi ezwi mwana bana bazwi mwana bakela mona susu kuna lisusu na hôpital bakela mona susu na hôpital kuna mona kufi bana o bakena bana hôpital bazusu ba criminel stanzana bakangi bana babe oteli bango sur ba téléphone finalement tokomi ba mbuo tokomi ba ntabo ba ngulu ozo mona babeti mona basasa mona atelemaki mona kufi doki moye to mona to salate makile mwana mwasi 16 makile mwana ndaku mwana kimasi motema makile mwana ndaku etanga kuna etanga mwana mwana kufi bana bazi bakesi to kotika mwana hôpital bana bazo batika mwana hôpital bazo bakangi susu bana suta nzela babote ba osu Monsieur to fena tega pu kusu tukamona waganga yana zuma sasi ukaba baloba ne basuka mwana lobaki yana zuma sasi ndeka bayi batombole to meme boto to to koma na decide ya lobi na buto na papa to pesa de rapport ni si to pesa de rapport ça bayi c'est surtout to zonga le mbule timbula ne beta biso za na district ato kuma suba desi to ko checker pe de mo na retour na biso père chef père mokoni na retour na biso sous ba criminel sous na buto na samunda na quartier 10 ba braquer biso sous na ba arme zanga ba chargeur na ba machete na butu na ba boto na blonyo sur la na ndeto na police kuna ba beti biso masasi 4 balles na opeji na bango azaki na makangu na ye awa alala kana musala na makangu alala ka awa balalisa ka basi na bango awa na la police abeti masasi ale ba mema biso musika dobili ka muteba memo na zaka 50 na nini oyo kuna na ngwa mabe bazo sa musama la mute banda bakomi awa bakomi kokotela batu na banda bakomi ko yiba batu biloko me bango bazala lobi na butu sami lobi na butu le lota la justice nzambe bakoyi lisusu na problème nzamba za justice pona ko bundila quartier to commune ya Kimbantseki mais toza fatigué toujours quand ndenge to lobaka to benga kabino pona la police nationale musala ezo sala mabe patrouille ezo bandana na 18h bazo banda patrouille na 18h et na yebite musala la police eza ko battre la population na babie na ye maintenant awa toza na veni manzevu toujours kaka bakaya victime lobby babomi jeune fille na 16 ans na 18h awa la police et côté bandi ko sagade ba jeune pe ko kanga ko sala ba n'importe quoi yango to bengi bino ko dénoncer sous cette fois-ci en tout cas colonel John Moussa to lancer lisusu message pas na yo yonde mutoza chargé ya makambo et puis major mal à l'aise tozo yebate papa yo mutoza okoma tukini mais tozo monate nini zo salema na quartier ma viokeli déjà 3 cas o ba famille ba ko eli ba victime cas o ya tomba lelo ebembina ne bimité et saka toujours na campus nano bakundi ngo pété po ebembe bima kuna bazo senga 2 millions de francs congolais hôpital ya l'état mutamemi ngambu mais to yebite maintenant famille comme fatigué tozo yebate to sala nini yango tozo lancer message oyo epa na bino bakonzi biso pe to kolemba bino te la police to kozalaka sima na bino pona ko kangaka bino pe ko dénoncer bino na misa nazali bongo kobola kisabilo bakisimbi oyo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo na Joseph Kabila baboti na République démocratique du Congo bolandi mama oyo insécurité na République démocratique du Congo rien ne va na yebisi bino lo lenge ba soldat bazali boko menacer la banzi bauti komona gaz mawete auti ko bikisa batu mususu ba criminel ba kotela ki bango donc na mboka o ndenge tozali ko vanda bande kolanga partout o bozali boye bate na Kinshasa pe na ba province na ebisio insécurité ba mamo ba kena kosoma biloko la lufu soki bazongi ba soldat ba kokotela bango vol armé bazali kokotela bango ba soda ko violer na ebisi bino ezali passe na likambo etali insécurité na République démocratique du Congo. To éviter la police ezalaka pour combattre la peuple la biloko ya bango la police comme moyibi soko kuta na bango bakoyibo chombo bakobotola yo bakosala yo makambo bango balingi donc soko za na mbongo sauver soko za na mbongo te pasi tala mona ona Kimbantseki lolenge akei na ye kaka boye mboka nini oyo na yebisi bino bande kolanga epesi pasi pe mawakabu ya l'homme puissant
nalingi otiela nga na bagarde républicain oyo bolimbi se régi pamba te tozalaki na makambo mosusu me nakotisa nanu oyo tiela nga nanu bango tolandaki na badiscours ya bato mosusu et plus particulièrement le président honoraire Joseph Kabila qui a voulu kozwa ba arme ya basoda. Oui, nous sommes d'accord. On a été ensemble. Te servir et te sécuriser. Gloire à Dieu. Dans dengi a bandi, dans dengi a kei. Biso te remplira qui parti à contre Nabiso. Biso garde républicaine. Et nous l'avions fait d'une manière professionnelle. À Silisi, Ngongana Gosala Moussala. Comme Mboka Gosala dirigeait na mutu mokote. Nelite Koutou. Yamze Laurent Désiré Kabila. C'était pour la démocratie qu'il a mené la révolution. Ngongana Eleki. Leloué Azali, président Moussous. Tangwaye, Bisoto signal sous contrat naye. Zambe Tata, Asali Sabiso, 5 années à Liboso, et Utikoleka sans problème. Il nous a renouvelé la confiance. Et le lobiso tozali susu naye, tokokoba, akokoma na suka manda naye, et puis, la lobby angwa kokoma. Na répété, je défie qui que ce soit. Toko komisaye na suka ya mandana ye. Et oyo akoyasima soki epi a renouveler biso confiance mais na yebi biso ba okabi oyo tokoza sute tostokoli ba jouer na ngata musu bangonde bakozala ba co-signer contrat. Vous allez continuer jusqu'à la fin. Nous sommes la garde républicaine. Tozana couleur politique à mon côté. Par contre, Tozali Kotosa, mi beko ya constitution et pesibiso mission. Est-ce que Toyokani? Na lobby di kambo ya recrutement. Na ndenge ya se. À la gère, ça ne passera pas. Et qu'on est kata mukete. Pendant que bino nangai biso nyonso tozawa liso na biso ezali yako fongwama alobi awa ye muto forma basoda. Mes chers amis, muto azwa formation na centre d'instruction depuis 2003 tina 2000 akei na 2018 atia loboko likolo natala. Non, nalingi mutu azwi formation na règne ya Joseph Kabila atia loboko likolo natala wa. Wapie. Moi j'ai été formé par Mzee Laurent Désiré Kabila. Les unités qui composent la garde républicaine, Nazolo Bango Pona Bajeni ou Bauti Kokota, n'a rappelé Bango Touti Wapi. Awa Tozali na mosaïque. Yaba ex-phase. Bazali, ba blende, ba vient na biso akala. Batata musique, boza wapi. Formation na bino eza époque nini ebele majorité. Baza batu ya kala. Bango nyos bet se phase baza ebele wana. Toza na mosaïque ya 10e brigade. Banamura, le vrai Banamura. Baza wapi. Baza wana. Produit à Mzee Laurent Désiré Kabila. Tozali na 15e régiment. 15
5e brigade. Boza wapi. Produit toujours. Ya mzee Laurent Désiré Kabila. Biso. Tozaba officier. Ya académie enseignée. Formé par les Coréens. Eza mzee mutu arekrita biso. Amema bango kwa mzukuna. Alors boye bisanga kobanda wana. Tina ndenge ya koti. Unité ya muneni ne koti na garde républicaine. Ezate. Alors formation zoloba qui a formé biso. A formé biso wapi. Ce qui n'a pas ça, je veux que je sois contredit tout de suite là ndenge bozao. Bande kolanga banda na botama na mona te makambo. Maloba ya mona mboka Kabila epesi passe na mona mboka Félix. Lokola baluba bayebisaki komeka ko répondre te parce qu'on sali le côté. Ce qu'on répondre na Kabila, cela veut dire tomber trop bas. Tala apesi malobe pa ba garde républicain. Et salama banda mo kolonini bayi mapinga ba répondre mutu mususu. Ezali ko lakisa ete la kati ya République démocratique du Congo rien ne va. Moi mapinga garde républicain zali na pola ko batela tata mokonzi mo ekolo na libota la ye. Yo zali te po banda ko répondre makambo ya nation. Tala désorientation bande kolanga. Botala bino moko makambo e salama wapi. C'est pour la toute première fois to vivre biloko oyo. Ça prouve l'insuffisance que rien ne va. Et loko ya malonga ezali te. Bino bozali bayi mapinga. Bozali ko batela mokonza mboka. Mais agitation o bino bayi mapinga mais mokonza mboka zala pasi. Yango boyoki vidéo ya liboso batindeli. Parce que telle agitation. Moi ma pinga telemi ko répondre. Oh là là. Donc c'est moi la mboka Félix Antoine Tshilombo à répondre à travers moi ma pinga. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal bon politiser l'armée. C'est qu'on armée comme ça la musala ndengeni pour kotisi politisation. Politique et continue à l'armée. Soldats à la politique. Soldats à politique. Soldats à politique ite. Talamboka oye politisé biloko nyoso justice l'armée makamunyos siko boye bisanga musala ya malongo ko sala mamkoni. Toloba te yango. Bande kolanga lelo naika ko sensibiliser. Nazali ko benga la bilo ba congolais bo s'abonner bo talisanga ndenge ni boko pesanga esengo. Ya ko talisa bilo ba piste solution. Parce que Congo ekei balkanisation. Mboka eza ya bisote. Mwana mboka Martin Fayulu m'a dit akopesa mot d'ordre. Po bato ba bima oyo bozelaki yango ya kopesa. Mais azali ko talela mwana mboka Félix Antoine Tshilombo soki akozonga. N'est-ce pas maloba ona uti koloba ko émission? Yango na yebisa bilo atwa na longueur d'avance. Soki nazo yebisa bilo likambo il faut boyo kaka. Yango na lobi bo sunga kabuya. Bo sunga kabuya bande kolanga. Asana besoin c'est la kalamo mike poaso ke le kozola bilo makambo. Sans ye boko mona makambo te. Guillaume Ngangula. Botele mama ya moto mojali moto mozima miti assalamu alaikum mama ja wala ba mizima nga boli bongo na South Africa na mboka ya Gilo Mpinga. Ba pour mettre Angola le bondi ya botar de bonheur ça remercier ko komela bino. Maman d'Angola la mokite na Florence ya Matondo Mido. Bande konanga ezali pasipe mawa. Tokende nanu na kibomango ngai te kabwe. Awa to lobi bien. Ministre Thierry Ndaza à la base ya insécurité on va créer na mboka. Pour ça la bango ezali ba déstabiliser kibomango. Objectif bango wana. Ba na posa kibomango za la déstabiliser. Nzoka ndebo konza mboka zali ko telemela makambo oyo. To boyi makambo oyo ya ministre Thierry azo sala. Ministre Thierry azo sala to boyi yango na mboka bingi. To boyi to lingi kimia atika mboka na biso tranquille. Ministre Thierry ayeba ngo mboka oyo ezali mboka ya batekeza ya baluba te. Ministre Thierry ayeba ngo oyo linga te. Qu'il vient nous tuer ici, nous sommes ici. Atino soba ko biso. To boyi ministre Thierry to boyi bango sala. To boyi bango sala. Balobini. Bolanzi partout eza koinda. Partout eza kobeba bomoni wana. Batu ba okata bilamba.
balobi EBBB ba ebonge bonga code 16 ah zabalola code 16 EBBB ba ebonga de Congo eza koningala partout qui bomango en feu bino moko boyoki komo batangi mais pourquoi bino ba ministre bozo semer trouble et désordre na gouvernement donc boya kite po bosala musala bien pour président de la République azwa tamo lokumu bino boyoko déstabiliser boyoko kotisa chaos la République ba détourneur ba jusser kolia ba mbongo ko sala makamba boye mais vous semez de désordre de trouble la kata République démocratique du Congo et voilà les alliés ko yinda kuna alors tout ils ont répondu pas président de la République bon ça ko fingi ça payer après si bino ba poste zo kabela bino bande kolangai bomba mabe eloko ezo sala mwana mboka Félix Antoine Tshilombo passe photo aider maman Marthe na maman Denise bango bato babomi ye koleka maman na yenya mwasi na ye pourquoi maman ça ba ministre na ye maman Denise pas ça ba ministre na ye banda to botama na to mona makambo te na yebite ko pango ezaki ya yena Kabila to ezaki pe ya yena bino ta la place bomemie siko soka linga kata oyo mwasi na ya kotelema soka linga kata oyo mama kotelema akangami ankala kaka kuna pe liboso M23 ezwi bamboka bozo edete yango lazali kosenga na papa mokonzi kende na yo démissionner na yo tika bango sundola bango sisoja bango basi balei nomination ya mama koboya te ya mwasi koboya te siko ya yo moko pe bakoya oya za pro madame oyo pro mama tala nde bazingi yo moko moyo za décision ezali te sika okosuka wapi Congo pe ekei charge na nyoso la mutuna o kolela ya ba congolais la mutuna o kasi lobiko yali wapi démissionner kimabango Emboka Congo lubela yokola kola eko zika eko ndongwa elubela Kabila kuna akokuta na batu Kabila kuna akokuta na batu Kabila kuna bako yambaye bako yembela tata mokonzi Kabila tata mokonzi Kabila ngoya uyeso wae bakulaka losako bokulaka ikala losako bokulaka kila bejeneta lotake tumankale koto bokula lokondo fa mpekato losako bokulaka boni sisa foto mole mpaka bomboko bampaka ngba ba isole ngele losako fuleja la kinde Yangwana la patrouille la mort nous vaincrons toko vaincre mon colonine unité c'est notre force unité c'est notre vie unité c'est notre sali bandeko bayibi telo ya miibi balei bambonga ba parents ya pasi ya misale za la kate misale kufa ya ba entreprise za la kate ba société te ba papa ba koma be si je savais akobosola bolandaka kasi Kongo abino yangwala kabuya chela biso vidéo. Après avoir rencontré les confessions religieuses à la veille, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a poursuivi ses consultations à Goma ce vendredi 30 mai, en recevant une délégation des chefs coutumiers du Nord Kivu. Cette rencontre s'inscrit dans une série d'échanges engagés par l'ancien chef de l'État avec les forces vives du pays, dans une dynamique d'écoute et de dialogue face aux défis actuels que traverse la région. Au passage, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette magazine. Nous vous disons merci beaucoup. Les autorités traditionnelles ont salué cette initiative et ont profité de cette occasion pour solliciter la sagesse ainsi que l'expérience politique de Joseph Kabila. Elles lui ont demandé de s'impliquer activement dans les efforts de la recherche de la paix et de la relance du développement local. Quand nous, on avait appris qu'il était à Goma, nous nous sommes dit, tout le monde était curieux de voir l'ancien président, le président honoraire, Joseph Kabila, s'est trouvé dans cette année, de savoir pourquoi il est venu, qu'est-ce qu'il voulait faire. Il nous a invités, nous sommes arrivés, on vient d'avoir des entretiens avec eux. Qu'est-ce que vous venez de parler, peut-être, qu'est-ce que vous avez proposé pour la paix? Bon, nous, on n'a rien proposé, mais plutôt
nous l'avons attendu, ce qu'il va nous dire, ce qu'il nous a dit. Et il nous a dit qu'il est venu ici, c'est pour la paix. Et or, nous, notre préoccupation, effectivement, c'est la paix. Même nos populations, ils voudraient avoir cette paix. Et toute personne qui s'implique dans cette logique-là, nous, en tant que chef coutumier, c'est notre grand souci. Et notre grand souci. Bon, moni nde batu bako yamba Kabila. Kabila ko solana batu atakeki. Kabila ko benira oye bato. Kabila ko solala bato. Kabila ko yebisa bango. Pe bato wana bako yamba Kabila. Tala Kabila ko seka. Pourquoi? Parce que Kabila connaît les Congolais. N'est-ce pas, oui ou non? Yango lazali ko senga la bino. Ba Congolais conscients.